nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Et c'est encore proposé sur la télévision pour la colonne du journal il y a jeudi 2 novembre 2023 tout font l'emploi au que le Premier ministre Jean-Michel Samaya président qui réunion hebdomadaire il y a comité à conjoncture économique c'est les cas qui bongo kuna na primature Nadine national pesibino ba détail. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a présidé qui réunion hebdomadaire il y a comité il y a conjoncture économique où examiner qui situation économique na niveau national et international na international comité à conjoncture économique ba passa qui en revue rapport il y a Banque mondiale pour na Italie élimination il y a pauvreté pour na ministre d'État il y a budget où ya sala qui compte rendu il y a réunion liboso ba panze sango a lobby rapport il y a Banque mondiale est consacré qui na élimination il y a pauvreté et relevé que na horizon 2030 objectif ya développement durable oyo ekozala atteinte na mesure wana ekozala près ya 600 millions ya ba personnes oyo ba continuer ko vivre na ba conditions moko ya pauvreté situation oyo ezali suite na économie mondiale oyo ekonnaître makambo ebele na période ya 2020 na 2022 pour na ba recommandation Emeboji Sagara atalisi ke Banque mondiale asengi na ba pays en voie de développement ba matisa ba dépenses na bango na ba secteurs sociaux mingi na secteur ya santé dans le secteur il y a éducation et infrastructure de base. Deuxième rapport et pesamaki na conférence des Nations Unies pour na Italie commerce et développement porte-parole il y a dépendance et pays envoyé à développement spécialement par produits de base pour la ministre d'État à budget à lobby dépendance et pays oyo examine les produits de base oyo bazali ko exposer yango na ba choc mondiaux penati na wana a recommander na pays envoyé à développement ba fournir des efforts pour na ba diversification et ba économie na bango ba prioriser mingi secteur oyo ya fort potentiel pour na kokolisa ba création ya ba emploi pe ba augmenter ba revenu na bango na niveau national ba se pencha ki mingi na adoption ya assemblée nationale mingi na projet à loi de finances pour l'exercice 2024 projet oyo ezala ki présenter un équilibre pe na recette na ba prévision na hauteur ya 40 milliards ya ba francs congolais oyo ezali ko représenter augmentation ya 24% boye ba indicateur macroéconomique et talisi mingi inflation et dans la légère accélération il y a rythme et formation à prix comparativement la semaine où il y a eu koleka ba rassurer opinion que gouvernement azali koko ban exécution il y a ba mesure où il y a qui adopté pour la maîtrise il y a inflation na mboka na biso pour na taux d'échange indicatif ezali kotalisa ke dépréciation il y a franc congolais liboso à dollar et tel mingi na marché parallèle yango ezali enregistré na légère stabilité kobanda le 27 octobre franc congolais ezali ko s'échanger na 2598 francs pour un dollar américain pour na oyo Italie ba réserve échange et Meboji alobeli stabilité oyo ezali ko se situer na 4,6 milliards de dollars américains ezali ko représenter à peu près 11 semaines d'importation ba bien pe ba service par rapport ya ba ressources ndenge ezali bosimba ke comité ya conjoncture économique et convia ki ministre ba hydrocarbures na réunion oyo ye asola ki mingi autour ya question ya approvisionnement pe ya distribution ba produits pétroliers ba mesure oyo ezwamaki ezalaki proposé pour la pénurie et bana kozala te na secteur ya ba hydrocarbures pamba te mboka e bana ko souffrir na crise moko te na suka ya mbula. Tobeta bongo masolo ya maître Magloire Kasongo secrétaire général ya autre vision du Congo aza kokoba toujours kokomie na base na ye ya funa héritier mapine Igor Tinga une fois de plus. Commune ya Kasavubu eyindaki na ndenge ya kosakana te parti cher ya autorité morale maître Didé Boudimbu boye population bayaki ebele bana AVC pour na ko accompagner secrétaire général na bango maître Magloire Kasongo surtout que parti politique autre vision
vision du Congo AVC na mokuse bazali ko bunda na tango nyonso pona kopesa chef de l'état deuxième mandat. Ezali esengo makasi autre vision du Congo parti cher ya autorité morale maître Didier Boudimbu oyo azali ministre ya hydrocarbures bazali ko bunda pona deuxième mandat ya chef de l'état esengeli bosimba ke parmi ba parti ya union sacrée AVC azali ko sala mosala kitoko. Peut-être d'abord on masse sous par CS Lembagar mingi penza le ministère de jeunesse va organiser qui week-end de l'équipe conférence de débat na thème que personne ne méprise la jeunesse et pour wapi retard principal les ailleurs qui bongo Bobo Mbungu azabongo mwana honorable Néron Mbungu la dilandu bas détail. Conférence débat ya Kafu ezalaki week-end eleki na paroisse CAC Lembagar 1 ministère des jeunes Mijeak na mokuse bangonde ba organisaki yango bosimba ke intervenant ya ndenge na ndenge bazalaki wana kasi intervenant to orateur principal ezalaki bongo Bobo Mbungu oyo azali fils biologique ya honorable Néron Mbungu mfumwa banga moyo. Thème principal ezalaki que personne ne méprise ta jeunesse. Boyeba orateur mususu ezalaki lokola Redi Basafu pe Jacques Niati. Bango ba développaki thème principal pe ba sous-thème ya ndenge na ndenge ezalaki développé lokola balobi jeune influence ton monde balobi lisusu ba sous-thème ya ndenge na ndenge sur le plan boyeba talaki sous-thème oyo jeune influence tout le monde pe balobela ki ba aspect ya ndenge na ndenge lokola aspect politique aspect économique pe social aspect éducatif pe aspect spirituel bo simba ke ba orateur oyo ba impressionna ki assistance na ndenge ya kosakana te pamba te thème oyo que personne ne méprise ta jeunesse et se pelisa ki bilenge na ndenge ya kosakana te oyo nyonso ba assistaki na conférence débat bo simba ke Bobo Mbungu ye oyo azalaki orateur principal ora na ye ezalaki vraiment impressionnant pamba te salto assistance nyonso ba comprenaki bilenge nyonso bazalaki présent ba sepelaki balobi ba conférence ya boyi esengeli ezalaka pona kosunga bilenge ba yeba na kotambusa kibulenge na bango na ndenge ya malamu bo simba ke Bobo Mbungu elongo na ba collaborateur na yeto ba intervenant oyo ba defendaki thème oyo na ndenge ya kosakana te pe nyonso ebandaki pe esukaki na ndenge moko ya malamu bilenge balobi ba conférence débat oyo ya boyi na commune ya Kisenso esengeli ezalaka ebele. Église centre chrétien Emmaüs na mokambami ya couple pastoral Mukandi bango ba organiser campagne d'évangélisation kuna na limité 7e rue place commerciale na thème délier et laisser partir. Héritier wa Pindemi a pesibino wa précision. Série ya ba évangélisation ezali kokoba se kokoba na ville ya Kinshasa elongo na église centre chrétien Emmaüs oyo ekambamaka na couple pastoral Mukandi pasteur Henri Mukandi elongo na prophétesse Petroni Mukandi bosimba ke lundi 30 octobre place commerciale na limité 7e rue et yinda ki na ndenge ya kosakana te bana nzambe bayaki ebele pona koyoka couple pastoral Mukandi pasteur Henri Mukandi azwaki maloba pona komanyola thème na ye délier et laisser aller thème oyo ezalaki tiré na mokanda ya Jean chapitre 11 verset 15 alobelaki pe verset 43 kino verset 45 nyonso wana ezalaki résumé na résurrection to lisekwa ya Lazare oyo nkolo Yesu ayaki na sima ya discussion elongo na bandeko na ya basi lokola Marthe nyonso elekaki kitoko pe Lazare asekwaki Nzambe muto atindi biso po ete to encourager bana na Nzambe non seulement pona ba oyo bayebi nanu Yesu te mais pona ba oyo bayebi Yesu mais qui à un moment donné va constater que makambo ezotambola te ba komi ko se décourager et ba mususu balingi ba abandonner foi na bango. Bongo na sima mama prophétesse Mukandi azwaki bongo ngala ya ba délivrance pe ba prière ya kafu nyonso ezalaki au rendez-vous bana nzambe bakangola makina ndenge ya kosakana te oyo nyonso balona ya mabe yeso bisingo pouvoir ya kobebisa yango loba mena bien nzamba lobi bosala zaka sima maloba nae okokisa yango nzamba koloba likambo te après a contredire yango
Bosimbake centre chrétien Emmaüs ezwami bongo na avenue Mukoko numéro 47 na quartier Mumbele na commune ya Limete. Tobeta bongo masolo o ya population ya Kalamu bavandi pene ya route ya université na tronçon yolo médical ti na mabaya baza na kanda na ndenge baza ko kata banzete pe baza ko tonga ba espace ya jeu na bisika na bango. Igor Tingi reportage. Matongo ya jeudi 2 novembre, population ya Kalamu balamukaki na kanda moko ya kosakana te espace vert na bango o eza na tronçon ya université ko banda na croisement Victoire pe université ti en face ya station o eza pembeni ya yolo médical bazali ko kata banzete po batonga ba espace ya ba jeu banzete o ezo ede bana pe mikolo pona mopepe souvent soki moye eza na kati na baveni pona kati ya baveni banzete ezalaka lisusu te yoyaka boye mpona kozwa mopepe na se ya nzete ezalaka ta mokie te mboka nini yango ya modele oyo espace oyo belge atikela biso avant biso tobotama espace oyo belge soki ala besoin otonga alinga kotonga bamama mikolo bazaa babelaka pema bazokoka te bakate banzete okokende wana esika okende te kishasanga komini banzete oso bakati mpepe kozala te toboyi tolingi te bakata banzete te tozoregrete makasi bato mayele eza lisusu te moi réchauffement climatique bazotina tolona banzete ebele mais sikoyo bato mayele bateki bakata banzete oyo mpona nini esika mayele ntina mutu bie nini ministère environnement aza wapi mpona dossier oyo ya aveni université ezorevandike yo mo ozomonaka nde population etemi donc makambo eza mabe toboyi te papa organisation eza na maboko na yo ministre environnement tala biso mpe oyo même si banzete oyo soki okati yango oza na poste mpo ngai na journaliste te ozwa malade bendengeni banzete nde bato bavivaka nango soki banzete eloko naza koregrete basituation ezopase na mboka na biso baespace vert eza ebele mo espace vert oyo batikela biso yango wana bino si botie miso milunge eza wana so eza molunge kunale tobimi boye bato kati kuna mpe babimaka kuna bato kati bayaka kaka na sante te bazwaka mopepe soki so tokozwa mopepe yango wana mokili ezoboyaki bakata banzete mais biso awa na Congo bazoteki université bazokata banzete mpo biso bandako na biso bana na biso basouffrir bakufa na moi. Eh oui, tobandi boyoki dossier oyo eza à suivre. C'est ba porter info ngage na popo na probete ki tour na quartier Kimbangu kuna na commune ya Kalamu bakende kokutana na ndeko moko aza kosala makayabu na poisson moko babengi sergent héritier mapinde Christian Kangebeni reportage. Ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso tozo sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso tozwaka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisango likayabu bongo tongo tozongo to tsango mungwa tozwaka yango babombi yango na bassin otie yango na basso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu tozwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu sima nango tango ko bimisa yango ekomi da likayabu
ntango kobimisa yango kotango na moi makasi te ntango moi moko boya ndenge na okomona yango kaka yo moko ekoma kitoko okolia yango okolia yango mpe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa mpena toke elekaka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki mpe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya bamoyen bandeko oyo bazali limité. Bavol ya Kinshasa Gemena. Kinshasa ici est bandit à travers un bus à 320 tonnes. Premier vol de Salema Kibongo Kitoko kuna na aéroport ya Gemena. Nadina Sona ba précision. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé des vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. Honorable Laurent Mbungu arondaki pour hommage mérité pédine la ministre émérite ya laïque catholique Papa Rex Kukiata na messe ezalaki organisé mokola mardi 30 octobre na paroisse Saint-Thomas kuna na commune ya Kisenso. Héritier Mapindemi la Diland reportage. Honorable Néron Mbungu a rendu qui hommage d'une paix méritée mardi 31 octobre et pas ya Papa Rex Kukiota Mussolini na paroisse Saint-Thomas na commune ya Kisenso et pas wapi depuis mortel ya Papa Mokambi ministre émérite ya laïque catholique pe na bon pasteur et les cas qui d'abord pe na Saint-Thomas et les cas qui avant l'exposé nous na sorti à morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pas wapi messe na mémoire naye et Salema sur place Mfumwa Banga Moyo candidat na députation nationale pour na district ya Moamba pe provincial pour na commune ya Kisenso ye azalaki wana Bosimbake ayaki pe ko déposer ba gerbe de fleurs naye liboso ya cercueil oyo ezwamaki nzoto ya mowei azalaki diplômé na catéchèse et développement pe licencié na animation culturelle babande ko benga ye fula ngenge ye atiki veuve moko mama mapasa elongo na 9 orphelins
atiki ba petit fils pe ba petite fille ebele pona prêtre oyo ateyaki alobi papa Rex akufaki le 19 octobre uti koleka ye azalaki bongo na bokono na tango bokuse kasi ye azalaki bosser moko na archidiocèse ya Kinshasa epai wapi atiki ba témoignage ya ndenge na ndenge ya malamu. Après ba mon pe ba témoignage ebele absut esalemaki depuis ba gerbe de fleurs recueillement liboso ya nzoto ya ministre émérite ba laïque catholique et reste kukyota boina sima bokundami esalemaki na nécropole entre ciel et terre c'est les bambous regretté kukyota ye accueilli après avoir kotika ba témoignage ya ndenge na ndenge ya malamu. Honorable Nerombungo Fumabanga Moyo azalaki accompagné elongo na ba collaborateur na ye pe na fils biologique na ye Bobo Mbungu. Poto malonga pour la bana la bineza protiva pour ibaki pisaka santé ya kito. Ah merci, Yabouine, bana nyoso bazakuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les Protivap, pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Ozana posa kokende États-Unis d'Amérique place ya sur ya ko beta DV loterie za bongo na Siba Eric yeba ke DV loterie masolo za kosi le 7 novembre Kimamba. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka poye. Mais nini boye ko isangai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo Mazua esi ya Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Koko Yaya Pembo continue masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambeza te na $5 ya poma par personne papa maman et ma famille na yo mobimba bona kotonte chance yo pe bamenga yo kanyo awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité et traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali ba professionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge un peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve. On a compé de développerie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence à CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PV Center bongo na rond-point Ipen dosali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la porte na commune ya Limete doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence à CFR na Kitama magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune
kozika te na supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tsangu ozwa mis sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entre Kimuta oza mobimba. Journal ya peuple la peuple info lingale comme na suka osepela ki na job ça merci na Igor Ntingi Matomi na Zaki Bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asso na Muyala héritier Mapinde Mia superviseur qui journal au montage ici pas que Christian Kiangebe Nipe Fabrice Lundombi Stéphane Skande la coordination ngala bino to pisani rendez-vous mikolezali ko ya revoir c'est aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala